swala na biso ya Congo Liziba TV tomoni ba chaîne belé awa Minata tomoni Mouska et les autres groupe Barcelone TV awa toye vraiment la famille ya mobali ya mama de la paix oyo ba publier ba on a réseaux sociaux imandi la kabali mobali ya bato yango biso ko tika makamute de photo ki tina terrain te ba mama de la paix vraiment ya ajo ya niveau nini oyo osali mwasi mobali ya bato a plus pasteur yango lo biso toye awa ko totambola ka tolukaka sika au milieu du village mais toye boye ba likamamo eza nini babi soit disant bato zokota batengi komba pase ba tsebele ba kufu bazana kati ya makampo oyo to ko shwa na famille ma adoza na famille ma ya mobali ya mama de la paix de quoi pasteur de quoi tel on a passé à pesayo tozana bango a eza vraiment ya kolinda to kosola na bango awa te ba vérité ezani parce que mali la pas artiste mena munya ya mboka o et comme ça artiste bali ba problème bimi artiste bali ba problème bimi moi ne be que ça matin bonjour maman tozana résidence te ba yoza na maman ya pasta amna tikala mwana kosola na famille biso mais eloko ngana oloba eza boye to ba malene moko ko na yo ya pasta uzo akanda tozana ni wapi tozana ngenge na Movenda. Ok. Yoza ya pasta bali mama de la paix. Les a photo de circuler dans les réseaux sociaux tout le monde mama de la paix azi mobali ya bato aza déjà marié soit déjà divorce on est célibataire te éviter le kamongo zanya puis ba que mama de la paix dazana et mobali na ye pasteur a des famille azana famille à l'hôpital te éviter explication du kamongo zanya azana famille à l'hôpital famille na biso yo to vandi azana famille à l'hôpital ko biso yo to lingaki de la paix parce que ye akoki ko soigner ne mobali te ba vandi na mobali azoko akobongisa mobali te ye mwasi na ye Belinda azoko kate aye na Kishasa selo aye ko finga biso ba semeki donc asambwisa biso na ko finga donc moyen pour que zate ye na biso to yokana na biso te ko finga biso na ndenge moko ya babuzoba akebo ya finga azongi bo ya finga ko finga mobali ko finga ba semeki ko finga mobali ko finga ba semeki biso to lingaki na biso suyete yango na to mobali azoki décision ke ngai pe na mwa maso to ko fanda te po ayeki Kishasa ayi biso ke bandeko na ngai na Belinda to ko fanda lisuite donc on va absolument sauter parce que moi ça na moi ça na va na eza neti biwa na ngai auta mwanda tant uti mwanda aye ko bisa biso ke ngana zo souffrir kuna na mwanda Belinda azoko akodoki azoki penga ite donc makambo mabe na photo wana na photo wana alobi ke doma azosala nga makambo mabe miso na kontina moi so na oya okufa biso to moneke te toko ko perdre ndeko na biso te puto na lupango tozana bien tozana mabe moko te tozanga pete to famille bien mais ye akoki ko maltraiter ndeko na biso to c'est mieux ovanda ana Kishasa yango tutika ke na Kishasa siko ye akene ko baba bilobela ke biso to baseme alinga biso kutte donc to mona répéter à partir à moins d'abord linga biso te bandeko mobile alinga bango te donc asolola na biso moko biso te atanga yo atabalek na asolola na bango te bosiko ezuwa nini ya mais excusez maman biso totali na réseau na réseaux sociaux balobi ke ye Belinda lobi ke bino bolinga ke makasi bokamwe kutu ndenge ndeko na bino ke bobala de la paix alinga biso te biso to linga ete alinga biso te biso to linga ete linga ete parce que zo maltraiter leki na ngai donc linga ete atika ka leki na hôpital amso abeli amoni Belinda wana mwasi to balaki mwasi mabe eloko biso to boyi pona nini mobali ya bela ça fait 2 mois l'hôpital amonaka mwasi te biso pe bandeko to ana biso musika kuna na mwanda mobali ya bela ayaka te banda kala biso to tindeli yana biso mbongo aya Kishasa aya ko ya santé médiocre na maladie to tuni boni mwasi bozaka no ya yo moko na Kishasa ya bi mwasi akipaka ete to bengi mwasi abi ako etaliete so ko kufa akufa wana mwasi mtarepondre soki mobali akokufa akufa siko biso to tali ndeko na biso leta yaki nango ya maladie to sungi ndeko na biso to kochina no hôpital titi ndeko na biso abiki to tindeli Belinda wana azoloba wana biye tike na mwanda yaka to vandisa tous les deux familles to eba eloko nini ezoleka Belinda ebisi biso akoya te ana tina ko vandisa famille te famille bandoki biso baza na alliance na pasteur et c'est sila libala sila oko sila to eba biso basali divorce bala na ki bala to na ba to zaki nde na posa ya awa to vandisa famille to eba to sala nini ya bi avandisa famille na biso te famille bandoki ye Belinda wana azaleki nganga nde mnalanda matin na sima ye Belinda yo leka pasteur ngai leki to tindeli Belinda tike Belinda mona na te
tovandi pasta abongi mwasi yaka niko yata bi pasta sala vie na ye pas sala vie na ye mais baboti déjà bana bazali bana combien bazana bana 5 mais toi qui balobi 6 moko azali awa pa pasteur donc oya moko avandaka pas de la paix d'abord la paix oui moko avandaka kuna pesa bana ni ko pesa bana te alobi pasta sala vie na ye pas sala vie na ye surtout no juste boweleli ni alingi koloba na famille te alobi kaka ko na famille ta ko sola pena mutu pasa déjà combien d'années na pasa parce que ça ba 2 ans 3 ans ata bio moko siko pasa ana banda ka ndengwana c'est bien vous soutenir qui pasteur qui abala parce que pour ça boy mobile natanga pasi papa yiko vanda moso be 2 ans ezalaka moi yo vandi na mwanda kuna ana famille famille na moi sine osundela l'hôpital 2 ans oyaka te yo belinda yo oyaka te otala mobile te mobile linga kufa mobile aina kishasa awa na kolenga biso bande kono tozo to continue hôpital yo moso zaka wapi ti 2 ans ozaka pomona nite lelo beli macha bali nzamba sungi abiki yo belinda bima yo mwasina olukele wapi otini ba photo ozolukela biso famille na biso za kasangulu 60 sa commune 40 voilà exactement yo olukela belinda olukela mache wapi ça vraiment moi parce que c'était bobi babala naki bobi ba photo ya balati ba alliance bati mon bébé moto kesi basaki ya rotard on ça divorce pour le bébé de la papa qui da ba commune mon bébé les a problème te na les problème te biso to zelende aya parce que to penga ke de le début amona na ti belinda ina kishasa na kaya divorce voilà pour moi éviter fois ça divorce de la maman alliance bon la problème est pas musaka moi c'est ça problème c'est que funda papa pasteur oui omoni makambo tie komi na ba niveau yo tie komi boye surtout on était na mkwani la blo mo be pesa biso kanda ko mona bino boya ko ndo na biso makambo parce que ça la raté ezana mutali boso te na vie o ki abala ki peut-être aboya ni na mwasa bala lisusu ozomona Belinda yo zo kanga na oloba moni peut-être batu ba yebi histoire oti ngana yebi histoire c'était en 2002 hein 2002 histoire o ebandaki lobana peut-être bino webi Belinda wana te bozo ka Belinda auti est auti na Kindu aye awa na Kishasa na famille na ye e ba yeko futer na commune na Kasavubu na lupango na biso ndozaki ba bayer na bango ba locataire Belinda akutaka Mathieu na fiancé na kombo daka Esther oui adako utanjili wana fiancé ko maman na biso ayebaka ke Mathieu fala bala zoka ndeko utanjili à l'époque là Mathieu zalaka évangéliste l'église mo bengaka armée de étoile de l'Éternel tangwaye Belinda yaka na mwana na ya mobali kombo na Vincent ba ndiko futer pa na biso et à ce moment là Belinda ya kobeta fi wana coup d'état parce que ba koma ko solola tanga commissaire camarade soki lo onia lobaka nde Belinda ya kolingana na Mati assez vieux oui voilà moi alela oui moi je parle on ngana yebi maman na biso ayebisaka ye abisoki yo mtosali moninga boye non Belinda mtakosela Esther makambo pa pasta ok ndenge nani atosala te tellement kolinga bakotaka te yaya alingaka ye po tozaka lopango moko bino boyebi lopango ndenge ezala après ekokoma na zemi à l'époque la tanga komi na zemi mobali na ye azalaka mosala nzambe ezala esalai ke bien te soni wana na quartier batoa sente ye mimonisaka ye mosantu moto église après avoir parce que possibilité ezalaka vraiment mingi te nazo baya na nga l'époque wana soko tuni même bato baoyebisa yo baactivité même soki na Kasangulu ozwa batémoignage parce que biso toza bana Kasangulu difficulté ezalaka mama ye kokufa mama difficulté bakisa masu makasi grâce ye kosalama a continuer na ye bavandi to Belinda avandi na lopango wana comme locataire bandeko ne babimi ye atikali parce que oui atikalaki na zemi aboti tovandi na ye ti grand frère kotala tellement musala nzambe senga ke fois ça nini akoko vanda bon te fois bala ye aloki ba possibilité akena ye na voie normale ayeko bala balié bayeko bota bana mibale nde salaki ke mission yeko ya ak voyager akende mwanda est-ce que vous comprenez nde ayeko kende mwanda amemi bota na nyonso kokoma na komi na mwanda babakisi bana na babakisi nde bakomi na bana wana nde ngona nde histoire ezalelaki abalaki mosto boite abalaki mais
ye musika famille musika nyonso basala kuna biso toyebi ki bavivara bien nga na ndako kende mwanda oyo baolandanga soki bamonanga bayebi ngai nga azalaka toujours frère ya grand frère na ngai aka mona naotanga na Kinshasa mais nazolanda révolution alors makambo kaka ndako ekuta ye azosala nayebaka ke plus tard baoke musika te nayebaka plus tard baoke musika te mpe famille momanda nde kobetela bango tala makambo bavivara kuna mais tellement mboka musika moyeba oyeba bandeko na mino ndenge nini azovivre eza te kovanda. On a remarqué que comme on a Nemoko Boyeba 2014-2015, ce qui a Kinshasa a malade. Oui, ce qui a Kinshasa a malade. Attention, ni boye. Donc, ce qui est au côté hôpital, là-bas, mbongo ya biso moko. Mais finalement, tant que na monde, tant que vous avez bien. Attends, on bien après ya. Ya koza ba niveau te. O pasteur obino bomo na koza ba niveau te. Ba ninga ne ba na wana mwanda lo bana mapango bana ba immeuble bana mituka. Batinda sina bana bapoto mais ya ko ya kaka zonga shi botu na ye belinda mbongo oya jira kacha ngwani lelo mobali akomi par terre biso to ko koma ekomi na niveau asuka ti aye ko ya Kinshasa to moni bendaki ayaki maladi bomone santé kitoko bolelo bomone ayaki boko vanda nete to koti hôpital to tunie ni na zone ngolo bate ni na kwa koloba to begi famo bate faut ba problème ozani ainsi biso abina kovanda suna mwa masikengana ekokabwana totuni obalaka ye bokabwana kaka boye yebisa biso problème ngo eza nini abi toye kosala bankese tomoni kezalaki makambo ebele alingaka boma ye na kati en plus ye alobaka otiele poison nani ayebi yango te alobaka otiele poison abaki ngai nga fona empoisonne yo même na famille bayebi eza témoignage ata nga naza boye naoloba ngo mama leki na biso etikala bango tâche même mosusu aza na poto etikala tâche ti lelo so bamoni babakaki oyo aempoisonne mwana na biso mais tel maison makambo asenga baparti tomoni kaka bon eleka eza kaka mwasi kaka bazuwa ekomi na niveau mobali akomi pala kufa boye aye Kinshasa avandi pendant 2 ans ye mosalanda te ese mosa yebaki ke mobali na ye na maladi na nalobi ngai nayebisa grand frère na ngai tokenda na église communauté na bango lobi boye il faut moi sina mobali baya ko ozongela musala na yo ya bingana musala na ngao na ka pasteur na musala na usala te na kuna yekola kumba mutuka te na yekola kosala maka musute musala ngela boteya soki lo bobi ko pénaliser na église musala na les ade wabisi église lobi ke non afo musala nzambe abando sala il faut abongisa na libota na ye to tindela mbongo to ebisie yaka mobali na yo église na posa to yeba problème nini comme ça obongisa ye moi ça lobi ke et aussi mbaté na oyati oui est-ce que vous voulez quitter la famille à Bénin d'atteindre qui beaucoup de la maman na bango yana bango bande au la likambango pour ça bien OK okomi bien ngai moko na grand frère na sa malade donc nda tina kindele et papa aboti le cas campus donc ko découvrir nda kwa papa wana to kuti papa to yepo na makambo boye papa na banga makambo wana etalinga ite oui papa na banga esi so makambo wana etalinga ite boluka yaya na epiro soki yaya na epiro soit dit ça to yebise biso to yepa na parce que mbonga libala yondo liaki tala makambo oyo to komi nango boye ye mobala yebisa binga na lingi lisusu te na lingi lisusu te procédure za to ke na divorce mais na yaki pona kutana na yebisa papa lobi bon ça va sok akoya menga na za na mbongo ya kotindela ete loko yo kendaki yo moko memaki yo kuna tindela ye mbongo asa nini azonga soki azongi na Kinshasa ndazongi na maboko na ngai tozwi mbongo totindeli alembo totindeli deuxième foyer te ne communauté seven etinda mbongo baparoi bapasteur bavandi babi mbongo biso totindela oyo toza na poso ya soko ye te omona makambo ekesala oyo tokolakelo mabinda yaka nzela papa toleka nanu te 2 fois déjà famille bino moko tindi mbongo et puis église ekotinda mo pour la 3e fois voilà pour la 3e fois tango ayekoya toyebisi baloko apa ye tosisa makambo avocat na biso bazalaki déjà prêt tokende na ya bango grande surprise tokomi église evandisi bango ye alobi ke avant ngai nasolo na bino to nga nazonga mobali na ngai il faut akabwana na famille libela mais nazo bisa bino nazo bisa bino parce que bali condition wana bazongisa bango bien oto ye ba problème ngo eza parce que kimi ezala te po mobali alobi ke nga na lingi esuite moi si ba lobi ke nga asala vini nga pe na lingi su mambo wana te alors biso to pesa ka mbongo alors to yeba ke bakto kana mloka bango bale po biso to récupérer bana église tanga ici bon makambo to moni le kwa yo lobi boye batuni moi so lingi na bi resimba le soute mobali pas bi resimba soute église tini bango bon to fani ça entre les deux familles comme ça to yeba to ta décision ya suka
Et la grande surprise, ils sont mercredi, tu as dit que non, tu as le moyen, tu n'es pas na bango. Pour qu'ils ne pas faire, tu n'es pas na bango, tu vas dire ça. Tu benga babi moi ça qui m'a zonné moi. Oui. Akimi azongi ne mwanda boto ekuta kaso na nana. C'est quand tu as mobile na yango esala ki azonga kwa beki mobile na kuna. Yo kana bisayo. Yo kana bisayo. Azui babi donc akei. Bon, pesa biso ba ti de lo ali va pesa biso ba na wana. Abike non. Bino lokwa bobo sala vie na bino nga pesa sala vie na ngai. Na linga donc azana mobile na ye na micho to loba. Oh. Mais oui. Biso total d'information. Azana mobile na za muluba. Beninda so zo kanga continue na version na muluba bala ye. Histoire ya Mathieu Tika parce que hier koki ko vanda bongo te afa pasteur asala musala te ayeko la kisabiso mwasi ozolanda ala kisabiso mwasi abiki te ay na sepeli na bala mwana mwasi biso to ebisier bon na ka o to sa ndenge ni bavoka ba ebisier lokola ça fait déjà 2 ans boaso na mwasi ndako moko te ça fait déjà procédure de ko bala faut bon de lango etikali après parce que tout est déjà dans la justice mamno c'est ça Babi que oui linga qui était na kodesi na comité ngela linga qui de la PT abaza ka mutamulinga fini na ngola dada nde mutu azo toxique Belinda dada wana aza ex parrain na bango ex parrain na bango bazara to no fita bobo na Kasavubu ndaza ka parrain na bango sikoyo Belinda aba tango ayaki Kishasa kutena dada ne toxika ka bifunda na parquet tanga moni biso pe to komo telema to bitan sita comme ça so afunda na parquet biso pe to telemelango ne ayako ko sala kwa ubangisi Belinda nazolo bano pom na ngeza nini Belinda ebinga bien nazaki mwana mukie ozinga mwana mukie ngamuta bokolinga yi pona koma boza pasteur Mathieu nafana da bokolinga zinga talisa maklasi na silisi tinga yo na kolibu navana ndaka Belinda pendant 5 ans na mwanda Belinda oyo ya nyokolanga pona voyage na kineti bangola eza grâce à Belinda alingi famille Belinda alingi famille mobile te ngai na vanda na tuna Belinda pour nini ya Belinda pour nini yo olinga famille mobile te ote ngai ezaka na jour mo boy na vanda na kati ya chambre na biso tubangana ba nazoka Belinda azoloba na pasteur Mathieu ngai na yo soki bandeko na ndako ngai na kosimba te ngani na yaki wana c'est comme si ngani na yo koza ba bia ya Mathieu tovandaka bambonga komo bunga na ndako ngana travailler na mbongo tant sur pasteur Mathieu pianga $5,000 $10,000 na komo travailler nango na poka to na sene remise reprise tam sur pasteur Aurika mais que tam sur 300,000 ebungi mais na sene remise reprise na butu omona na tongo boy boy mbongo pesa nga na bité imo Belinda yi basumo mobile oh ngana bité eza réel omona même ndenge nini bodi mbongo pesa na se pasteur tant to zwaki mbongo na butu mbongo to tanga yango nyonso ezaki ya koka ndenge na tongo eza koka te et c'est répété 2 fois même Belinda bisi Mathieu bodi ki falo ngana ndako ye mtazo yibaka mbongo ndenge na yako kite ndako wana siko bontre skiz na katso malobati to kombo ya eni na kata makambo nyonso eno biso pe ex moi ça dadi di kambala et au sala nini na kata makambo ya de la paix eni bon problème oya eni za nini kande ya dada ndenge Mathieu abali de la paix kosuya ye ezalaki ke Mathieu ne bakabona Belinda abala eni dada na eni bazala camarade baza ya na leki propre bongo dada ngo pesa so eni ezane da di bon alobango même si na la télé alobango même si na ba téléphone asala ba voice que Mathieu nga na préféré ndo boya na Belinda asa makamabe na préféré mais baloyi ba Césali yemo parrain na bango nio Césali obike marraine azo tumba mwana ne asimbi toi pesa mo fine garçon na ye asimbi garçon na ye bon si mususu bon si leki na ye leki na yo na monyo na Belinda ndezana esimba te Belinda makamabe Mathieu na ndo isongo bana va si c'est comme ça ndo mo monique comme na suka Belinda je parrain marraine na bango Belinda te ngai eni penda za na abale na ete yo fo bolingana eni ne passer Mathieu suka ne wana ndenge toka parce que tanga betenga lisolo na bi ave yo eni so bale mtu balingana dadi o bale ndeni ekoleka eza na jour mona kenda pa na ye abengisanga pa na ye pa dada dada abengisinga pa na ye na ke pa na ye tondo so no botiki bana ndo sikes ko buzo ba nyonso leka na monde all de kone o Belinda sala
ye dada répondant abi ah na yebaka ba kosuka bongo po matenga yanga mona ndo pese ba conseil azaki teta ndo yo kangati ngana ebisi ye mopo yeba mabango na yeba mabango osko ngama kamba matie na kota suste po o ngana yebiseke yango ta zo sala na tuni o yebiseke nini o ayebi o bosola na ya ona yako tuna pasta yebisi alpozanga na bala eni tellement mona ngana dada yebisi aloba na ngake de la paix bakola na ye de la paix ndumba de la paix dada ngamoko dada kola de la paix de la paix kola de la paix amo jodo kantia eni wana yango biso lo dingate girlfriend na biso bala na dada de la paix no famille linga kite oh ali biso famille to linga te ke matia bala na de la paix de la paix ndumba ye oka professeur d'aller ki na ye eni ne pas ta boya ki biloko na binga na luka mwasi o ngamo na mona otanga kimia c'est pour ça on te suki ne tapo mais audio mo eza wana Baudry ba bigi pasta il paraît pasta ye moko nde mutayaka kuluka na eni beaucoup de Belinda audio na nyos ne mi yana ye dada mtabimisa audio toto yoka na lobi ba okutana na eni ngo wapi ndimi te pasta zaki na numéro 1 mama eno to ngana yoko ko tona Kinshasa ndina yoko ke de la data yemo zolo bana pasta que je préfère bana na eni encore ba Belinda ba comportement be eni ndaza na za ni vide aza mobilité ba data le terrain elle qui na ye pasteur pour mona marraine zo tumba mona ne mo kasimi na libala po aloba ebele aloba ebele abi Belinda à partir awa na à partir tanga zala azaka mo kodima mibali na le bon dada marraine bango aloba na nga Belinda à partir a mo anda otiche mobali na ye ngana banda ko yebisa pasta na ndima ti ngamo na vanda bien makambo yango bongo est-ce que on comprendre que yango pasta abo ya Belinda ona yeba keke sala bongo wana marraine na bango dada ozomona nenga na mona bongo est-ce que pasta na ndema bete eni boloba ye ama azamo sa dadi kitambala ti parce na yemo ka bete ka sa bosoni vraiment na ndé anga pasta bala a combattre le bala to ya de la paix bon yaya na yenda chaki copy wana mwasi dada nde yaya na ye yenda inga pese copy wana mpiso za mosa mdeni ngana yeye ba changer ben yenda inga pese pas glisser copy wana pour pasta tellement bakabona oyo balanda avantage yabi ke pasta za mona makamwa famille moya mama makambo ezala na ma bien to glisser kamba moko babeta ne pasta quoi matende makambo eni pa yeba ina ete ke pasta mbala de la paix ena yeba de ena yebi eni kaza na kambela wana ba ena yeba tengeni ni ya on kasibi kana ena yeba tengeni de la paix baza yana leki on est tourier pourquoi parce que ena la mutiama ena yebi tege ya dadina de la paix yana leki de la paix tata masabana c'est ena mutiama mais si ko bino na mi to to ko mi da ko ke parce que bino famille na biso bozi ko décision nini conclusion problème botika de la paix avanda na mobali na ye asala makambo na bango tolingi na biso ba problème te mama bilobela mama Belinda biloba loba toboyi ba problème tolingi ba problème te po makambo zo loba yo moko na oza zobo oza maele te so zaki mayele olinga koloba bongo te oza femme sensée muta bomelo libala azate yo moko bomi libala na yo na maboko na yo ovanda kuna na monda biso ba semeki o do mona milongi na biso na ndaku na yo o mona ngote bo problème na bino e wuta akuna yana nga ye malade makasi o tiki banda mwanda tiki shasa ye moko yana nga apena kufa ba yibye biloko nyoso na mutuka ale lelo komiso na posa mbalwana mama luka mobalo bise biso ko bala pasteur luka pasteur na yo wana oyo balaki camarade ya mobali na yo abala yo tika yana biso kimia tika oboko pesa biso bana vana na bana oboyi na ko pesa biso bana lobi ke bana wana babenga kinga balobi boy na biso bandeke miso pana balobi nanga na ibisa pasta 6 semaines, 6 semaines, ok, samba. Asamba, ayato samba. Tozela ki ayati na Kinshasa. Ayaki na Kinshasa awa. Akuta na tena biso. Abuaka alliance mobile na maladi ya Abuaka alliance. Lelo comme na posa pasteur,
eza mawe eza buzoba ye mwasi ete ya basi mosusu mobali aza na pasi yokuwaki mobali okanisa kokufa biso bandeko ne tozwi ye tokoti hôpital abongi lelo delapa lokoti na ye marke depose na ye abasone ye tobenga yo oyaki olingi no basemeki te basemeki kaka misato ya basi batoza mebelenge bazoba ya mwamwasi mbandana yo moko ye mwasi ya mobali ayene na yo aye kuna olingi ye ti balenge mobali no balingi baye kuna olingi bango te ozosemeka oyaki shesa otekamela bisa yo mabe yango misio libala oyo kufa bisa ni mabe opolisi yana biso passe na mwanda kuna yana biso za l'hôpital ozoke kotala mobali na chasse makala ozotela biloko na kati onéglige ye ayaki chasse adela pa zwi na ye mobali na ye tika ye kosundola ye nde batiki yo bisai na ye mabe yango esali yo bono olingi basemeki te biso tolingi na biso delape tolingi delape yo te tika ye mwasi na biso mobali losala famille mobali na yo bana asibso bana tokobokola bango tolembaka mpe basi toza moke toza moke na famille tokaka 6 asibia biso bana tokolemba bango te tokobokola bango tokotangisa bango olingi kotinda te azwa opolingi kotinda te zwa na yo mama ya eni akoya kotala youtube makasi mama ya eni oyo akendaki kopesa mwasi baaudio wana po ayoka direct asala direct biso tolanse messagekosambwisa mosula modeli sala effort ndenge okendaki kopesa ye telefone oyo fani ya mobali eloko biso tosengi kaka yango wana toyoka omoni makambo ezopesa mpe kanda na motema pasi ozomona ndeti babiso parce que nga aza na nga na koloba te mais omoni na vie ntango moto amena aza na bambision na ye lelo bino botelemela bokomosala bamission bozoloba mingimingi mpona moto amati abali de la paix so mpe ndenge nini ndumba omoni tolingeka na yango tolingeka bongo mpo ye akokaki nde kofanda na ye te eza eloko tolingeka bongo mokanda ozomona na mosala na bango professionnalisme na ndenge na bango basalelaka boyi kovanda ndenge wana soki na obokayeka sente peut-être bonga bobeta maboko soki boyokayeka tie mwasi na ndaku sans abali ete bonga boloba mingi basala nzambe bakomi kotete basi wi akoki kovanda ye moko te banda bate ebele ye asepeli abala mpe epesi ye mobeko keno ye mwasi aopesi ye autorisation ye moko atindi mais finalement bino bolingi siko basala nini yo dada ozolandanga soki na belinda bino nyonso makana bino bomamna bino etali biso te biso tolinga baproblème te na famille oyo mais soki olingi oluka problème okosisa ngo kaka na ndenge na yo ndenge obandeli donc bino nyonso wana soi-disant nazoyoka banani bosala ke tolingi problème te botika biso ovanda na kinia makambo oyo biso moko tosali yango kaka biso nde tobimisaka mbongo toke kobala ye biso nde tosali biso oyo famille oyo nde bomoni kosamba eza na problème est ce que kosamba nini bakataka te si bakosukisa kaka ti tokosilana asala divorce na nini komoni divorce leta nde apesaka divorce elingi oloba te ke nonso bokembala moko bapesi bino papier bakotika bino mpe boye obali ye pa bali okokota mpe ndaka libala boye benda sergent mobali aosala makambo na ye te mais ya kosala makambo na ye akobatama te atali ke na niveau na ye azaleli fo omoni bolingo ya bango nga peut-être nayebi te mais ntango baye kopresente biso motu pendant biso toyebi ça fait déjà 2 ans oyo biso toyebi toyebi te ndenge nini bakutani depuis 2017 ozomona ye ntango aye awa depuis 2017
combien de fois biso obéissait aye a combien mois si botu na ye depuis 2017 soko yebaki ke bo divorcer tena mobali on a posta mobali pourquoi pas kolande OK 4 ans dada défi bino dada bi passe message ni ko tindela na Belinda message fort au Belinda ko yoka na minute non non jeune fille aluka mobali atika ba distraction oyo d'ailleurs muto yazo finga wana ayebi eti ozomona bana babana biso to lemba bango te to bwaki bango to bwaki bana te so bana to na 5 bana na 4 wana liboso Jérémy to na 6 parce que mwana wana to balaka mama na ye non nalobi omoni mwana wana oto lo basi obolo basi biso to za 6 zela na sabino ba vérité za moko binda ya kana mwana na ye to zo mwana na mukie na aja inane demi ndeki mwana na lelo to pese diplôme d'état ndeto benga ke mwana biso voilà vous comprenez donc to za na bana 6 soki lelo ka bike mwana na biso te mwana na ye to boyi te ta problème to tike na 5 na biso wana mais baza bana biso combien de fois de senga bango ya ko ko biso bana est-ce que soki to zala ki bien nga fumi ya biso bana to zaki pas so vanda te problème ezate bana baza ya biso to lemba bango te dada soko zo landa ngai tika makambo oyo tiko kota makambo etali yo bima na makambo oyo soko lingi to koma na niveau ezo lutela ngote mais ye bango pe ndenge zo kota na niveau boyo to so na pe ba pe molili ezali molili pe ezali batabutu pe bazali toza bamboka tona ba village so ni toke nango tina ba niveau ya bamboka toke nango ki pasta me kutimbo ba kutime yali so ya kotisi yango bandeko ne bazali ana bandeko abota mai mote na mokili ana bandeko donc asukisa makambo esuka na ndinga boy maman message ya soko tina na Belinda na ngai na lobi na Belinda boy atika leki na nga avanda na ye alingaki ete mutu mususu azwi ya sokoli ye atika kaka bango bafana bango mibale parce que ye akokene ko fana na libala ye moko apandi na ye libala na ye na maboko na ye moko donc atika ye kimia avanda na ye abala kaka de la paix oya bali ndenga bali de la paix azala kana de la paix parce que ye moko apandi libala na ye bien abomi na ye libala ayebine ko soigner mobali te yango na kabi mobali na ye atika ye avanda ye moko ndenga avandi bongo biso beto le mibala te so opesa biso bana pesi biso bana mais atika ko tamsa komba leki na ngana ba problème ebele atika avanda kimia Mathieu. OK merci. Papa message